Apesi na Oasis beauté naturelle maman mwana alobata mwa muke owa lobata muke. En tout cas, ngaza mingi pesa kolobate comme na ngai Oasis beauté naturelle timbre fiscal mingi bayebinga ngai papa mba mutu akolisinga akomisinga mwasi ayebanga na âge à 16 ans na Lubumbashi le baya kobeta na cinquantenaire et na tchala mwana. C'est là notre histoire a commencé. Et je remercie tout le monde. Ba journaliste nyonso na remercier bango na ndenge bazotika biso te. Et puis na ndenge mokili mobimba ezolela Papa Wemba ekumani bakaladi ya sanata balobi elombe papa mwana ngai Maiwel Nyondo namoni papa mwana ngai azozonga na serke ya pembe akendeki mobimba ke kobeta akabolaki bana te ayebaki bana na ye nyonso mbabele na kanda otikali na charge monene nazotala Sydney nazotala baozala bango na Kisasa mbabele na kanda yaya ya shungu webadio nzamba apesa makasi nazosenga nzamba apesanga makasi yo nde mama yo oza mama otikali na bala nyonso ya Papa Wemba otikali na bala nyonso ya Jules Shungu otikali na mokumba monene yango natali nayebi lelo na oloba te nazosala nyonso naya kolaka ye naya kolaka ye ya suka po c'est un homme qui me respectait qui m'aimait nazoya na ndeko na nga Gertrude Nzaka mama Bafula nazoya tozoya le Kisasa pour na rendre dernier hommage et puis azongi tozali awepa bachelor toye pour apesa biso babillet ataki mama ya mwana nakelela papa mwana nga na mwana ngai na ndeko na nga Gertrude Nzaka nasengi na ba musicien nasengi na bana nyonso tu ya kinu nasengi na bana nyonso tu ya kinu bazulu bosa ya sécurité mobulu ezala te matanga papa eleka bie bana nyonso tu ya kinu bana station ya campagne nasengi bino bana couloir nasengi bino matanga eleka malamu na kimia nga moko nazoya na ndeko na nga nazoya mpe na mwana na ye mabele na kanda yo tikali mama otikali mama yaya mutu azali mama yo ozalaki mama ya Shungu Wemba dio courage merci na bato nyonso basistaki biso napesi merci.